Oh mama mama na lobe mama dele ma bondela tolo na se mutumpe na moi olemba te mama dele ma bondela isika nyonso zali. Voilà, Gano Ponsgal Neftali, la casquette de la presse congolaise, on dirait qu'il y a des tolonacés, 100% Jésus, tolonacés. Malgré la réunion, Salama qui m'a belé, on avait fini toujours par date, moment exact pour nous, ça, nous avons fait le 11, alors, sans plus tarder, le Zaka en a 4 déjà à 5 conteneurs. Gano Ponsgal Neftali, alors toujours pour nous présenter nos manger en retard, mais à tôt. Donc, c'est-à-dire que nous avons l'État pour nous va se préparer, comme la famille artistique, déjà tous allés avoir la mythologie que tous les gens ont accompagné puis nous caca de l'accélération événement là. Donc restez toujours branchés et connectés toujours intégralité jusqu'à la fin. Donc carnaval nous sommes nous bandit on a site que nous exposons au stade de Vélodrome. Là je profite de saluer maman Anne Kalambay, pasteur Carlos et gardien du temple, papa JC, papa Jean-Claude Kalambay, maman Rebecca Kalambay, sœur Adeline Mompa, Mosakoli Metina Hollande. Possible mbote couple moi qui papa Freddy ainsi que maman Karen possible mbote pasteur Gambé donc on a possible mbote na bisika nyonso besoin donc restez toujours branché et connecté na Katia 100% na Katia tolonacé 100% Jésus et vous aurez les informations à la une. Merci et on se retrouve après. Bandeko balandi ya chaîne na biso tolonacé tozali à l'hôpital du cinquantenaire et sika corps yandeko na biso Chico Pululu ezali toye awa pona koyoka kosolola na bandeko na biso comment ezali ko s'est passé et puis tozali awa na mama ndeko na biso pe ya théâtre o bazalaki mingi pe na Chico Pululu toza na mama 7e to solola na ye. Maman 7e tomoni awa na morgue tobike ndeko na biso artiste Chico Pululu akufaki mama 7e bagar koko yebisa biso émotion ni esalaki otango yokaki kesango ya ndeko na biso Chico Pululu akufi esalaki nga bien te koyoka Chico akufi Lumbu akufi esalaki nga vraiment passe mingi na motema kozanga ko perdre mobali kitoko bongo garçon moko bien kaka boui fuma en tout cas esalaki nga vraiment bien te si les deux salanga kaka bien te ko perdre Chico nazomona siko ke non tozobimisa ye donc ala mingi te tozobimisa koko ya Chico tozoli ayenga nzambe na ngai donc en tout cas, ils ont vraiment pas si tout le monde maman 7e bagarre, ils ont vraiment en émotion, ils ont vraiment sous douleur. Maman 7e, nous doyons ba ndeko na biso Chico, toki ki akufika ka subitement boy. Ko sa biso cause ya mort ya Chico vraiment bino bozaki ba proche na ye, ezalaki nini toye bango vraiment. Kokufa ya Chico, nzambe nde muto ayebi. Balobi crise cardiaque. Moi c'est na lobi ki asalaki crise mais amona subi. Que tout le banning nous amène des motos aébi donc nous amène des motos aébi pourquoi les gens Chico akufa dimanche à 3h donc tout ce qui nous sommes beaucoup nous amène la salle Nzambe yimoko ayebi pourquoi zaki ndeka biso Chico Pululu maman 7e tozoyo ka ba rumeur ke bazoloba ke bandeka biso théâtre depuis ndeka biso Chico akendaki bozana ba mes attentes bozoyo kanate na bandeka biso diaspora kuna pe batomboki contre bino te ba si réellement rendre en haut eza du ya nini. Non vient nanga camarade nanga jeune ngoma les pétroliers na Canada patron pe benga kinga tune ngailo onizuleka bino na biso ana potonga bise non makamona na bien ngote donc biso monga na artiste na zong sana maloboyo tout ça bien ba mes attentes ezanga raté nous sommes des artistes ba benga biso artistes mais tout ça bien tout ça bon que j'espère aux hommes on a ning tout ça kota tout ça bima donc et là on a aussi un candidat tout ça la candidat esprit mon corps qui n'est bien pour tout ça l'année bien biso na ba diaspora tout ça bien ma beya qui me basi balimbisa ki basi ba bongisa ki nyonso donc tout ça na bango elongo malamu vraiment merci.
Maman c'est na lina yeba en tout cas tout ça la biso vraiment pas si tout le monde a artiste bazo ku famille bande ko na yo bo passa bango ba bon moment bazo quitter kakabo en tout cas le banini ko loba et le konyo ko ressentir tant bazo perdre bande ko na bino ba comédien et tout ça la passe mingi et ça la passe makasmi yango fo yeba ka nzambe ko yeba nzambe za malamu mingi so zo yeba nzambe ezala ka vraiment bien et tout ça la passe ko perdre batou oyo du coup Kaboé accueilli donc et ça l'a vraiment bien été et ça la passe ils ont ça n'a pas mal mais il y a tout se protéger car en Nzambe tout ça Nzambe na première position voilà et conseil ni ko pesa na mandeko na yo ba comédien pour na makambo o eza ko se passer oyo le banini ko lo bana bango ba ko porter à cœur et que maman c'était maloba ki bondi to perdre ba artiste to za la boy to za na ndela moko to ko landa maloba ni ko lo bana bango. Tous nous sommes des adultes, et nous sommes tous à la même morale, même esprit, tous à l'esprit, mon copain, ça l'a vraiment bien, donc voilà. Merci Bandeko Balandi, tozala ki ana maman 7e. Merci Nabino parce que Bolanda Kabiso souvent na chaîne Nabiso Tolonase. Restez branchés, abonnez-vous massivement pour na Bolanda suite, il y a programme Oyo, il y a deux Yandeko Nabiso Polulu. Na remercier Balandi Nyonso, na remercier copine à moi Diamant Lutadila, ma maman chérie, je te salue. Tous les étudiants de l'UPEN, je vous salue. Je salue toute ma famille. Merci. Diamant, bonjour. Bonjour. Tout ça, on a Maroc, on a habité, on a des t-shirts, il y a Chico Pouloulou. Et finalement, les autres, on a des artistes. Non, on va pas se marquer, vraiment. Dans les Londres, on a des Chico Pouloulou. Pour les personnes, on a peut-être un rondo, on a mais les autres, on a comprendre que Chico a le sud. Donc, on va pas se marquer, on va pas habité ce qu'on a le bas qu'on a battu pour la biso ba fanatique na bino ba to ba ngaraté to ba za dessiner mon collègue tu n'y so ba la biso na pesi na ba condoléances donc ils a pas si nzambe pe mto pesa ka wana bible nde lobi ye pe mto zui parce que to tikela on a mutema na osenga ka nzambe nde asa biso ngolu alongola pasi wana po esa la biso bi. Merci beaucoup Diamant. Merci. Moi c'est Fora. Mon a un hôpital du cinquantenaire na mon na titi da mawa to biketo le lande ko na biso Chico Pouloulou. Yebsa biso émotion ne ko kitanga ba yele ko sangoke nde ko na biso Chico Pouloulou akufi. Yaya. Bakosa biso kake betaka na matoi. Sangaliwa Pouloulou eleki kake. Yaya ezai facile tena boya na ko kondima. Na kanti abatu baluka ba base na baonde koma mutako chane sifora kufi mutako chane ntela kufi baluka ba base. Si papa Jean Chibochibo boye ko confirmer ngake Pouloulou akufi ya solo. Donc na koka kité j'étais obligé à koyati à la morgue cinquantenaire naninga to akokoti na morgue allez lelo toye yaya donc lelo to bimisa corps à Pouloulou tozo ke na on stade à Vélodrome pour lobito ke kunde na nécropole monima le corps à Pouloulou muto abima na jenaye inika sojar donc c'est pas facile Aza irremplaçable, c'est pas facile. Donc, Aza vraiment passe. Donc, Aza frère, Oto Yebani Léona Lobité, Yakala. C'est bon, maman Sephora. Nena yeba bazo tozo kasango ke bazo lo ba ke bandeko ya diaspora na bino en tout cas bozo yo kanate banda Pouloulou akufa en tout cas mes attentes ça entre bino ba artiste. Nenga yeba réellement et le ronyo ça ke boza na ba mes attentes. Bon. Oh ngana yokaki oh na yebike pona bandeko na biso oh ba kendeki kingakati
il fallait qu'il nde bakine kinga kati ba diaspora basai bango remarque fallait bakine na titidi ya mawa allez bango sikoyo misusu nde balobi ba dépasser ba mot envers bango au monde dans la vie l'ingratitude est condamnable et ya musika to utana batapoto ngana lobakango sanzambe sans poto mais qui chasse ezate batapoto mbatala biso to futa banda kuna biso po nzamba sai la biso à travers batapoto ndeto sai ki na fin d'année so ke na ba chance donc au monde ka ba chance ezaki plein po batapoto mbatinde la biso donc pona ngana sengi bango bolimbisi ba diaspora bolimbisa biso na kombo ya Yesu bino ati botala ka biso bosabona pona bo maïtionnaire na biso boyokela biso mawa nde balobaka muyibi moko afingisa batu nyonso lilala moko soki epoli ko polisa pe malala nyonso quant à moi nasengi ka bolimbisi 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 bolimbisi. Ok, merci. C'est bon, bonjour Tendresse. Bonjour. Boni. Bunda après na cycliste bobanga tena mobimba nako musapulu be pulu o pulu amutu na ngai je vais pleurer o kolela na ngai bon boto mituna Tendresse lelo oyo bozaki na pululu olobeli yango trop na ba émission na ba chaîne ebele oleki lelo oyo levé du corps eza ko salama ndenge ni nomoni makambo depuis bandaki pourquoi pulu afimba na nini na mort ala ovimba pona ni na tu rapona ovimba finga c'est que qui mutema na biso ba comité ma ben na biso ba comédien na pesi vraiment ya Gabi Mbote Bele sikeza azali fiston sai bana confirmer je les reconfirmer boss ba comédien nyonso nga na lobo nga longo lango aboya nga melis acide na minute donc botu na mituna et puis to loba ngo bien to loba pourquoi zo vimba ba ebelo ba sa mais yo lelo côté la fiston sai to ki ke auti ko loba mabe pona vie na Johnny Ntsakala pona vie na Mbali Osombo pona papa Masumbu alobi mabete alobi de vérité et la vérité ni nwa kasi obilo yoki wana pona ko bandela ngote poto ngala bona ko tsala bali na bali beza mabe donc on a lingina sala boy na ina loba boy oyo fiston sai c'est alobi eza ba vérité mais yo so za pour fiston sai baba yeba ngote lene bo yeba ngo nga 100% fiston sai donc NTPC ndenge ba organisation ça na mi pona pululu donc ba réussir té c'est nga na litambo o moni ligambo oyo tuninga moni après enterrement botu na mi tuna mambo ezebele ya ko bimisa na attitude ya kunaye na attitude ya kolela attitude ya bitumba attitude ya kofinga yango na oh to ya liboso na ba dem to ça change pas ban risque akuta na tuta yi mais oui hein to ba wa lever du corps yo yé pour observer to oye pour obimisa ndoto ya pululu na lobi bien na ye kolela na lobi yango bien oye kolela nanga na leli na yo oye kofinga nga na kofinga oye koluka bitumba na kobunda parce que un ba comédie to linganité et belé ba se permis to chiko ndaza place malili mais biso attention to zoka souci passe na mutema nazangi généraux moko kati nanga na voyager belé na mo balu le laza na morgue donc bakanda naza nango bakande belé ngaza nango ba to belé donc muto amekage mais ton esprit to yebi ke yo lo ba penita so na ko ba na morgue et ta problème dia mi to lo ba to ba o kota na kati c'est ko bon tu nanga ba question eza bien nanga ba chroniqueuse ba na ba chroniqueuse tu na ba question eza normal po so que ba joindre c'est RFI ba ngado ba question malamu bon tu nanga mi tuna na répondre bien yo bi na biso ke okoloba pourquoi so vivre ba pona nini yebisa biso na koloba yango bozela lobi boko yoka na témoigner donc lobi tout le monde azala preuve nazana makambo ele nazana dictionnaire mobimba lobi avant tomber l'accord j'ai beaucoup à parler. Alors message ezanini pour na bato balandio comme la présence na morgue on a levé du corps et ça au salam. Bon malgré qu'on est à 14h parce qu'il y a des informations tout. Quand il est à 14h
tolela pululu na respect na valeur na ye soko etia pagaille na matanga pululu okutanga mo nzamba pagaille ona lembaka nanga bitumba te na buna maso vous comprendre elle ango bazwa parti on doit ba problème mais tout le monde a mis le tendance c'est vraiment bon banana tout le monde a tendance ça paquet on va paquet le film loboko moi doit ba problème donc toi la pululu na valeur na respect étant que Chico pululu et bien ba bien qui est gonflé or qui azaki na charismatique voilà omoni batika ko sangsara kozala na charisme to kozala soki ndeni na lolendo donc Chico pululu azala bien malgré défaut na ye sera meliga ka bière timvundu et puis normalement ba micro beleza la ba poison ba micro beleza la ba poison bana mona bilonga ba tu sa micro c'est ga lendi na beli c'est que na les poison na micro na lobby c'est tendance na c'est pas non d'abord au lobaki na émission moko na ba to tabilai voilà bon moninga mo modeur de ngwana pesi na ndu ka tatu micro na bengala ba na morgue c'est ko oyebi ka comédien oyo ba sala ba larme de crocodile parce que na talaka émission na yo au lobaki o reconnaître que na sali film moko be pulu na kati mais ba larme de crocodile ba artiste oyo ba nyokola ki caméra ya nani kolochena longo la caméra na ye vraiment s'il vous plaît na pesi mukongo longo la chez caméra non longo la caméra non s'il vous plaît vraiment alongoli vraiment ngana bongo to coopérateur na ça semblant table pour bien longola oh voilà siko bon aussi ça na biso dossier si na biso et moi message clé pour na bato nyoso balandi malgré tout ça na méchant message clé ça juste que to les lala kululu na kimene sengo souci za na koko bikote mwana mwasi oyo Chico akufi atike na bana mibale atike na bébé Mary na bébé Laetitia souci makasi yango wana et puis toyebi que mère maman livre respect belé maman merci infiniment pour ça qu'ils sont comédien $5,000 ba comédien $5,000 faut me acheter $5,000 biso to cotiser qui paye na part na biso siko souci na ngeza boye soto kundi po ngana omela nanga est-ce que ma comédien té na kolela bato ba longela nga part nanga ba tiela nga na Tigo Cash kaka ya solo entendre na compte ya ba comédien makambe komi bango na di part je vous remercie pardon oh vraiment place pas vendre na toyeba te soki ezalaki mpenza ezalaka soit na adresse moko nde meloto wana morgue te to aliboso mpenza ya ndako ya papa tolobake papa azonga nanu na biso ata mwa bakoloma bon souvenir nini ozo garder artiste et comédien Chico Pululu ebele talent na ye bavoyage tosali na ye na boma na matadi Point Noir, Brazzaville, j'ai plusieurs fois dans le couple en tourné, à Palais, Shanghai. Donc, ma souvenir est ébélé. Alors, mon aïe, na famille naïe, et puis na famille théâtrale, la famille naïe, non, le courage, et ça, c'est là, courage kaka, tous en a bango vraiment à mon thème. Famille bande qu'on a biso ba comédien, si Maliwa à Moutou. De éviter donc biso ba comédien na sanksi na ba fanatique de éviter les ondits o akufi pona boy o ezalaki po boy o asali bo te éviter to akufi to rendre ba dernier hommage et c'est tout nyonso to ko loba nyonso to ko sala nyonso to ko kanisa a rola mukaisuté il est parti artiste ping pong aux alliés chaîne YouTube Ninga TV est-ce que vous avez un moto pour adresser la chaîne Ninga TV intime balalanda kumoko ba tiana ba poison qui a mis intime balalanda kumoko ba AVC Kota artiste et comédien Nzamba pesinga message au kakane na telemia alobi yebisa ba comédien ata muninga mema na production soit $500 ou soit $1,000 ou soit $2,000 Nzamba yebisinga na yebisa yo muninga wana azala camarade kasa azala ami intimité poisson na yo maladie na yo nansela ami intime tata pambola biso voilà ni akanda olobi makambo ya ba intimité c'est ça lelo ya kata fait partie
quand tu pries comme ça, enveloppe, il y a un lélo. C'est la capine enveloppe ma casse. C'est très important. Et ça, quand on a bien ici, quand on a vu enveloppe. Maman, il faut un message. Dans le lobby, tous à la camarade, tous à la connaissance. Maman Yokangai. Les lobes artistes et comédiens, comme ils préféré, Baswanda Kubafanda Sikamoko. Maman, ngani na zabo, ceux qui m'ont ko swanga to ça la voyage. Na voyage na lobaka boye. Ceux qui te kokene ba comédie belé, faut bo tianga na hôtel na nganga moko. Chambre na nganga moko. Oui maman. Merci de ressala. Selon les durs, vous êtes fatigué. Oui, effectivement. Effectivement, eza bongo lengo lobi toko wanga na tepo télévision eza wana pona kufunda biso et fundi te melaki si batu ba mona ni oto sali faute ya maman livre eza ni kati na mukolo te na mona faute ya mama wana nzambe na ngana likolo asalererité nzambe ba liste nyonso yo zanga ba mama na mona erreur na yete na koma ko mona posa na baluka na zonga na libumu mama maman Olivia Botangai. Oui, effectivement. Maman ça muta ba programme belé. Maman tient programme wana photo respectant ko programme tu faisant liboso. Et lui koloba te programme ça là qui na mokaka ya fête wana. Parce que tant il a proclamé fête, Kululu pas là qui peut inviter na carte ya fête yango et singa qui est pas yame ndenge kaka ba circonstance amokili ndenge za la kanzambe asala kalikam na ngana ye isali ete ndeko akufi mais biso to kaya ko répondre na compte na ye mais maman patika kité tant to silisi kuna azolandela tina carte ya famille tika to boka ba fleur et pas maman Lembe Kabila maman bobo to ezalo lengi na yo sali sabateza petite na yo ko yo ke na ba to eza comportement na yo banda pulula kufa to tiki biso to za na biso ti artiste Akanda qu'est-ce qui fait que non mutu so azo mitika musike des esprits de mort donc yo mona ko comme na molimo ko se loigner na batu yo moko mitindika lisu vers batu soki okomi déjà komi kusa musika c'est que des esprits de mort les ateke ngana mona na onte maladie ya mutu mo basundoli akufi na maladie ni akufi na maladie mo basundola ye yango te liwa karande na merci beaucoup merci Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela, bisika nyonso zali.